mutunyo ça il a quoi asa modi ce qui tout dans nae ndenge mettre na biso azali pandi la quoi OK asa modi biso tikali modi parce que biso ba keso tozana libaka la malédiction pour tozon dimela moto azaki pandi na quoi ce qui toke quelque part bon ezaka ba mystère ndenge to bibi ke mutu azana place ye azula mais ngai problème na ezali na mela ka bible mobimba OK nazana Genèse jusqu'à Apocalypse mais il y a des serviteurs de Dieu bazwa mo ba clé ba kanga ateli makata mususu na batie ateli makana Jean mais ngai de Genèse jusqu'à Apocalypse je suis là OK na bord de l'autre côté ni musolo kana wale za sente sama non wale za fond non nga nazoko nglobe ni on se c'est la parole de Dieu. Très bien. Donc question nanga ya mibale et ozala mingi koyeba kaka na ndenge basala nzambe bazoleka awa ezana pasteur mususu pale kaka expliquer biso lobi ezana batu oyo bazo mériter le royaume des cieux te ezana batu oyo bazo mériter kaka paradis et non le royaume des cieux. Quels sont les genres y a ba chrétiens to bandimi oyo bazo mériter le paradis et non le royaume des cieux? Et il faut te banner le royaume et l'axinini. Très bien. Et tu vas faire paradis l'axi Nini. Et pour que tu entends où ça mouké et tu robes sa verset nyonso et là on dit au royaume des cieux. Donc au royaume des cieux, c'est quelqu'un, c'est un homme. Au royaume des cieux, c'est un homme. Il y avait un jour, sur Matthieu 28, si je ne me trompe pas, et Christ est Azaki Ming na bizelo sarana banamike. Pour lui que le royaume de Dieu a comme le royaume de OK. Azo sarana banamike, ba pharisien ba yaki. Matthieu 28 si je me trompe exact. Mais ce que vous tenez on a fait ça pour mon exact. Il m'a soufflé, c'est Matthieu 28. Azo sarana banamike, ba pharisien ba yabi maître. Tu dis que yo uti pas nzambe. Tu dis que tu fais nzambe, oza mwana na nzambe. Montre-nous le royaume des cieux. Et Jésus a une faiblesse, moi aussi, on va passer mon tour à répondre à mon côté. Très bien. À Talinase, à la Mousse Longi, a dit est-ce que vous évitez que le royaume des cieux est dans la carte Nabino? Donc, qui était au milieu d'eux? C'est Jésus-Christ. Pourtant, on a Matthieu 28. Donc, le royaume des cieux, c'est Jésus-Christ. On a encore fait Sabino, tous les contextes. Même à 1000 versets sur la séquée, le royaume des cieux, ils allaient mon tout. Donc celui qui croira en Jésus, à la génération du royaume. Malheureusement, contradiction. Jésus-Christ, mon amakangu, bon, toi, ça christifié, effectivement, celui qui est Christ, c'est plus que, comme on est côté télévision à mon OK. Mais tu reviens Emmanuel, tu reviens roi des rois, tu reviens des shalom. Comment on dit qu'on reconnaîtrait Israël Emmanuel? Emmanuel, si. Emmanuel. Donc, Dieu parmi nous. OK. Donc, Azor reconnaît que nous avons la carte Nabi. Nous avons la carte Nabiso. On a tout pas mbolé, parce que c'est vrai. Vraiment. Nous avons la carte Nabiso. Alors, Jésus a dit qu'à l'église était. Au christianisme. Ce qui total est vers 85, 86, 87. Tango. Et christianisme, on dit kota, il va pas Pentecôte, il va dire kota, l'église de réveil, des places mabé banda qui na mukiyo. Masumo yo comme belé. Parce que tant on a reconnaître tous na ba kadeza, ba 12 apôtres, ba missioni, ba catholique, tant tous ko la musion ça na bo bangso ko simbelo quand ko simbate. Ko sala bote ko salate. Papa moko ya betio mbata ya mama na yote. Ayene pe na ndako na minoke mona sali ba na tuti na mutu kakuna. Maman lui a bêté les sous. Au banga ezalaki bunzambe ezalaki na biso. Mais tant au christianisme yeko ya masumu comme sous maka makasi. Pour ce lui que tous en temps il y a grâce. Donc je peux faire n'importe quoi, grâce et sauvenga. Mais OK, grâce et sauvera mon tuté. Tous en la temps wa mi beko c'est la loi. Et loi c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Le roi de Christ c'est moi la makan to ba Jésus. OK. Donc et loi il faut ezala ndako ezala loi te. Ezanda ko moko fouti. Pays sans loi, eza pays moko fouti. Qui la loi? Jésus a dit que non, na ko longola mibeko ya Moïse te. Mais na ko simplifier yango. Linga nzambe na yo.
Pelinga muninga nondenge omilingaka. C'est fini. Abina kolongola te. Parce que c'est lui la loi. Mais la matière du jour au jour, on explique que non, tango Jésus a zongi, alors bien que na koya, na kozonga pona kozwa mwasi alibala. Mwasi alibala o bate ya kabiso ba chaque dimanche pe mikolo nyonso. Est-ce que ça église to eza biso bato tondimeli? Ezali mwasi alibala. Eza église te. Yango na bi que Jésus a tika église te. J'ai tika église te. Donc église ezande yo. Lelo so to bito kene na Jehova na Pierre bango raison. Bango ba komaka église te, abi ensemble enani salon de réunion. Do ba sala na réunion yanza ya nzambe kuna. Jésus tika église te. Miso beto ba lelo keno to sali salle de réunion. Ça to sa ba réunion. Un pelaza na salle na ba sala ba réunion. Très bien. Ça na ngo donc réunion peleza wana. Miso beto ko s'appelle réunion ya nzambe. Ndenge Jehova ba na ke réunion. Akena réunion nzambe. Na langage mususu pasteur Didier ngalo ba keno ba église nyonso eza awanza ma reconnaître na ngote. Non, quoi comme wana nzambe reconnaître ngote. Même Jean-Baptiste a une église, comment église Jean-Baptiste a une? Jean-Baptiste a un prédicateur. Comment église n'est une? Et puis l'église n'est ce qui te dit que l'église a une 3 brebis kaka. A hauteur na kata mai. Na potopoto na kata zamba. Mais l'église te dit que l'église comme kitoko, toko na kata ville. Ozomona, je sais que l'église était. Alors peut-être que non, nous sommes des chrétiens. Non. En réalité, nous sommes des croyants. Nous sommes dans des croix à un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre. Donc Jésus-Christ, c'est l'image de Dieu. Le corps là, 100% l'homme. Mais l'esprit, c'est Dieu. Comment faire pour mériter le royaume? Et comment faire pour mériter le royaume? Il faut tout ça mibeko. Nde côté na royaume. Yo lelo soki osali no crimité l'état okanga yo? Te. Soki le lopé, oboyi ko to sami na, oboyi ko to sami beko ya Jésus. Et Jésus akotika yo. Ako libérer yo te. Ako libérer yo te. Il faut tout ça mibeko. Tout tika omiko c'est tout ça la grâce exacte. Tout ça attend grâce té, tout ça attend ya loi. Ya loi. Bango abike non loi ezali kaka dans l'Ancien Testament non donc même na ndako na yo soko za na loi te n'importe quel ya petit na chambre na yo à côté. Est-ce que na temps lelo to respecta pe ba mibeko yango? To respecta te. OK. Et lelo chrétien ça très distrait. To benga bango chrétien parce que to benga croyant. Voilà. Et a robinonga za croyant na chrétien. Et chrétien ça très distrait. Distraction avec chrétien zanini masanga basi mbongo ensuite de suite aza même pas na temps kotanga Bible aza même pas na temps ko yoma kamona nzambe. Alors ce qui passer moko aleki na télé alobi ya makambo za ndengo ante mais kene consulter la Bible consulter aux vraie version et c'est ça on les a sobi à soloté. Hein? Il faut y aller. On va te, on est en train mais autant qu'il y a la Bible, on confirme, mais on discute. Ça dit, comment on dit, mais la plus pas pasteur que Nzambe yemoko. Oui, et c'est difficile, il y a dit Nzambe yemoko. Donc il faut dire la pasteur. OK. Parce que Bazali va envoyer de Dieu. Nakate mokilio. Azote mais ils ont dépendre de la pasteur ou robim sa vérité. Et les lots vérité bazolinga yangote. Vérité muto linga yangote. Dites la vérité toujours ka Nzambe atike na église. Oui, j'ai été église. Donc quand la Bible de Genèse ka pour le faire, la Bible pinga na tike église au sambelaka. Moi si alibala pe akoya kozwa eza na mo église. Moi si alibala ezali mutu eza yo nanga. OK. Ayo kozwa. Yango abike bon, à ce que na livre Galate, na Corinthiens bike, vous êtes des temples. Na koya ko habiter katinabi no. J'habiterai en vous. Oza mo salibala. Iyaza mobali. Iyaza époux, iyaza épouse. Akoya ko enlever épouse na yake ni na ye.
akena na droite ya papa alakisanga église Jésus atika lakisanga église Pierre atika lakisanga église Étienne atika lakisanga église Jacques atika mais ok bango ne faut pas ça la église mais Paul ayako ya aprendre abandi ko sala sikoyo ba ensemble non église OK ba ensemble le ensemble donc ils ont ensemble au place to sanganaka mais Paul a le bagité l'église ensemble à Antioche, ensemble à Corinthe, ensemble et ainsi de suite. Église exacte. Église ande yo, ozala bosemo et pas nzambe. Très bien. Ozala ligne pas nzambe pour ayako racheter yo. Message ezani ni natan oyo par rapport à ndenge musala ya nzambe pe basala nzambe bazota musala tata. Bon. Avant de répondre à la question, tu vivre dans temps ya Barbas. T'as grâce de mettre un Barbas. Il y a Barbas. T'as grâce de mettre Barbas. Parce que quand il était 3 personnes sur la croix, soi-disant Jésus. Parce que on est avec Jésus. Soi-disant. Hein? On est avec Jésus. Mais ça qui non? Tu as entre parenthèses. Ah papa, on sait que ni ne mobala moko. On est avec Jésus. Attention entre parenthèses. Pourquoi tu as la musindo pour ban nzambe lelo? Bansus ba vananda ba ngenda suko sambela te pour la vérité au bazwa raté. Tant ya Barabas c'est ça élection. Voilà. Si les 3 personnes vont dans quoi? Babimbo. Non. Babi entre non, il y a 2 personnes. Babi entre les 2 personnes. Nan toko libéré. Christ a dit saint. A dit lumière. Tu as dit que je suis le chemin et la vie. La vie. Mais, bon, on a dit que libérer Barabbas, Boboma, Jésus. Barabbas, c'est quoi? C'est la ténèbre. C'est le mal. C'est le banditisme. Cupidité. Et Kindumba. Il volait. Tout n'a pas de Barabbas, c'est ça qui. À tout le temps, Barabbas. Moutou aligné vérité, moutou pe aligné lumière. C'est le temps de Barabbas. Pas le temps de Jésus. Jésus, il était la lumière. Ce qui est intervenu dans Jésus, Moutoko sa mouningene mabe, azate. Mais Mouta préféré azune mabe, a rejeté ma lame. Il y a un rejeté Jésus. Le pasteur entre bango na bango bâtir un poison. Bâtir un poison? Tant Barabbas. Oui. Tant Barabbas. Mais pour passer à surveiller et loco, et ça passe. Pasteur, pas au bimana basi ya bandiminaye. Pour tout ça, on attend ya Barabbas. Pourquoi? Va bien. Il y a des serviteurs aujourd'hui. Bazo servir Nzambe. En dehors de la volonté de Nzambe. Il y a un bon sabilo en moi. Mais oh, il y a des servir Nzambe. Na 4 volontés de Nzambe. À cause de la kobanga ko sabilo. À cause de la paix pour bien au salisum. Mais en dehors de la volonté de Nzambe, tu peux faire tout ce que tu veux. Kola la basia bandimi et kola la basia ba secrétaire nayo et n'importe quoi. Pour tout temps là-bas, il y a Barabbas. C'est le temps des sombres. Hein, autobenga la lingala molili. Oh, Barabbas azaki bandi. OK. Abomaki asaki mabe. Et bata pour faire ki mabe wana ezonga. Ezonga ki bazo lumière ba rejeter. Maintenant pasteur, à qui devons-nous confier? Parce que nathan autour nathan à Barabbas, tout y va sous ba vrai na ba fauté. Non, pour na koye ba vrai na faux. Okoye ba so za mona Nzambe. Comment ba tozo reconnaître Jésus? Pour Jésus il n'a ni éclat, ni beauté, mais muto na Saint-Esprit. Là on comprend que wana c'est un moyen de Dieu. OK. Parce que bana Nzambe le bana Saint-Esprit. Bon, c'est la trop sentiment. Bah, c'est la mieux bunzoto. Bah, c'est la mieux Barabbas. Donc, on a la vérité. Mais ceux qui n'ont pas passé à tout, il y a bien que nous avons mutakisi. Mais ceux qui n'ont pas mutakisi, il y a un Nzambe. Ceux qui ont été kisi nangai, mais comment il y a Robanganga? Pour je sais qui. Comment il y a Robanganga singa dans la kisi? Il y a des fois que tu as long la peine kisi nanga. Kisi na yo. Aéro délivré. Aéro délivré ngai. Na comment la kana. Mais bien que des coups de ba ta kisi. C'est que vous êtes faible. OK. Alors ngam ta kisi na kibi non. Mais les véritables kisi c'est Jésus-Christ.
Et ça qui peut m'envoyer mituna nanga lelo ya koyeba to mo qui sont déjà vers la Chine, mais c'était juste pour savoir. Lelo on a confiance au pays basa na Nzambe. Que ba Christ mingi kat na biso surtout na domaine de tia voyage. Est-ce que vraiment est biblique? Et na confiance peut-être que on a pasteur na yo, on a programme to projet à voyage, on a passeport na yo, on peut ça pasteur pour assembler lango pour avoir visa. On peut ça passer na bon. Na ça bref voilà. On peut s'y passer pour pas Jésus. Il n'est pas il y a passé na yo. Pardon. Ceux qui ont monko aux dignité à toi que non ambassade va peut visiter. OK. Parce que l'ongeza na passeport wana ya pasteur teza yo. Et passer pour ozongo atien ngona sia cousin akosambela pona yango te. Pe azana ta akosambela biloko wana te. Tana ezana makamususu. Même à 30 minutes ça sur la prière te. OK, qui si a solo na mwana bunzambe ezali ko tanga mingi Bible, ko méditer mingi, ko se fermer na kati ndako. Là tu vas voir comment Nzambe a opéré kati na yo. C'est ça notre fétiche nous les croyants. Mais passer nécessairement comme singa pai biso bina pai na biso poto pamba pambe les lois que poto lobi azongi mais azo se faiblir aso na tanga ata verser mon côté passer il faut azana kata ndako ou bien na kata permanence ou bien na chambre na mongo akota msu 2 jours 3 jours azo bonde la kaka pona bana na Nzambe pasteur ça ma mususu te lelo surtout na Luanda vraiment. C'est ça le problème. Si go bazo benga auberger pour nani. Ba benga passer pour nani. Pour encadrer à pâté. Mais ba voyage na pesa peka pour faciliter musala Nzambe ke de liboso. Ba Nzambe bazala béni. C'est passer moi za béni te obéir ba. Siko yeb sanga siko. Combien de passer bazo ke ne photo ba ke ne pour na mission évangélique. Oyo yebi combien? Combien oyo yebi? Tangelanga. Ah, ben, on a bien basala Nzambe bele bakenda pona. C'est à quelle mission évangélique? Pasteur Jonas Mopati, azali na biso pe na ngola ya mission ya kolo, azongi na ya zakani na matadi na pese pe mbote sika azali. Ah, ça va. Voilà. Mais otangi kaka moko, ngengo ko matana 5. Les restes parce que ngenga na poto kaka po ba ibaka ke ba ben influence. OK. Po ko kene poto e ko benda so bandi mususu ba ya. L'église pasteur na sakenda poto. Talanga ndenge na zabo muto ko ya azate puisque naza ni éclat ni beauté ni voiture. Muto ko ya azate vraiment. Mais OK, ma bomba mi eza awa. Ngaza muta tiko tak. Est-ce que ça te peut peut-être ton sous Nzambe pe a faciliter na peu pasteur Didier te ya moi ba poto ba nini. Ozo ki na pe na ndenge ke bandimi ba mona lokwa ke sika mutake na poto za trop na concentration na makambo na yeke occuper ba vie ba fidèle. Bon, nga nazalaki 92 nazali na Portugal hein. Ah bon? Mais na keneka business na ngai hein. Ah bon? OK, na Manzambe te. Manzambe te business na ngai. OK. 92 nazali na Portugal 96 98 nazalaki na Pologne. Ah bon? Ukraine. Les wana etozana na de Allemagne, Allemagne fédérale, na Allemagne nord, na Allemagne du sud. OK. Vous avez nzela tozo lex là-bas. Bon, vers 2001, nazaki na en Espagne. Mais ça voyage moko ba voyage d'affaires. D'affaires. On dit oh, na kenda en Espagne en 2001. Ezalaki nazaki na contrat moko awa, mais il faut na kuta na ministre intérieur ya ligne ya Espagne. Donc bazana makamoko awa représentant mais so batine na kinoni signer ba contrat. OK. Nazaki mona roi na bimaki nzela ba protocole donc nazaki mutu moko na lala soki na hôtel soki ya 7 estrelles là ba donc il y a 7 étoiles. OK. Ozomona et ba pays d'Afrique na tamboli Afrique du Sud, Namibie et Zambie et Gaborone. Ba pays belé. Ba pays belé. Ah OK. Tu vois? Même les ceux qui n'ont pas de photo, mais eza dignité na bassin Nzambe photo za mingi concentré. Photo bon de la pona bana na Nzambe ba longo na distraction oyo bazana ngo. Mais ba ko faire voyager quand même libota, c'est-à-dire moi si na bana ba ko ke na bango ta Europe pour la formation ya bana. Bon. Ya tikali ne na msala Nzambe. Nzambe nda benga yi. Mais ngala ko tinda mwasi na ngata za la musika na nga. Na Bible ezate. Oh, bana bako kende. Na ke former bana nga ba ke poto. Voilà. Mais na mwasi na ngai poto benga pantalon na mokaba.
Donc, ceux qui déjà pasteur, à tini moi si na poto, ils ont sous bolimoté. Moi si na soka sali adité, ils ont péché tel. Na Bible va dire que okotika moi si na yo 3 mois te libanda na yo. Soka commettre adultère, ils ont péché tel. Mais to kotanga makombe mon ko mususu. Wow. Yo comme mobali, ceux qui moi si na voyager 6 mois, 8 mois yo, c'est commettre adultère, ce n'est pas un péché. Le mobali okotika moi si na ye 3 mois te libanda ya ndaku. OK, 1 mois 2 mois ozongi. Donc ça dit papa ça va dire que non ya za awa tindi famille na libanda et eza pena c'est la séparation. Ah oui. Amour les années to mona na boy. OK. Sika za kuna. Oyebi so je nini azolinga kuna. OK. Peso ménage noana. Bon, na kota na kombote. Bien passer et atini moi na poto bake na bana tikeli azoni awa. Mais si maintenant on a kuta moi na zepi. Mais le roi a passé pour ça les sons pour épais sa menace sonité à binazi on a dit que la tozo a fait ma son a fait à beaucoup la moi na wana. Wow. Pourquoi comme ça? En tout cas, vraiment merci pasteur Didier. Tu commis vraiment na suka ya mission na biso, toujours qu'il est vers la fin, mais pasteur Didier na évité pour la kaki biso awa ke so kinzamba salima asali ngolu pour bâtir awa na kati ya Angola na Luanda na capitale na province de Soufouté. Parce que nous sommes zongi boy. Donc c'est là déjà au pesa biso adresse ya église awa na Luanda soit nanu kaka et comité. Bon, pour le moment nazo luka place. Très bien. Na nina la kisa ke nazala nzambe. OK. Ngai ceux qui ngena bengena ba ko yebisa bino. Na sala ka défi na ba nzambe. OK. Et boye na malade, tu wana yo boye na malade, to prier. Comme ça même à ta bomoni ngala nzela obeyi ngai to sala défi. C'est Élie a sala défi. Devant 450 prophètes à Baal. Ali bo sala oya bino. Quand vous terminez, ngala ko sala oya ngai. Très bien. Et Élie c'est ko ayeba ki nzambe oya za ko benga. Azaki sir na yemoko. Et moi aussi, naza sir na ngamoko. Naza na bato abika na sida na kate église. Bamba c'est le kopamba. Au bout de l'Europe, mais n'a pas la publicité, n'a pas Yesu Masia, il y a la publicité. On a loin de nous avons un seul dans la Belgique, Mamanto, et malheureusement, nous connaissons Yakina, Patrick Bilo, il y a un faire, il y a un sida au Fanache, on les a. On peut avec lui, si la solide qui est la clinique, ils ont comme un Akinachiche, un Panziboy, méditer, si tout cela n'est diamant. Bah, docteur Namakama, mais il faut aux Alarapuna pour que ça se consulte à maquiller les hommes à moi. Bande connaît la photo ba divido bi ya kato biso to confirmer ba confirmer kuna bien a pesa le biso do lupango na itote abi kato na pesa bino ya mwana na prenda ngai naza besoin na chanza meno na épreuve naza pe na ndeko mo waza na bakaya ya bongo soki na ye pa na yo na ye na ye pa na yo oza sûr que oza lobiko nabi soki abigite na timu sana nzambe olobi soki abigite na timu sana nzambe. Merci na banzi ete ndeko olandi ngai munganga babombelaka ye bolumbu te nzambe oyo akelaki yo aza nzambe oyo azalaki aza mpe akozala aza nzambe oyo azosala à travers moumbu na ye pasteur Didier Kiala. Amen. nalingi olanse message wana epai ya ndeko oyo aotala biso oyo aza na genre ya bokono oyo totoloba awa ya sida. Soki aza na besoin abika ate kozala liboso ya bakamera te soki mpo kozala na courage ke nzambe asali eke bokono wana etiki ye aya kotémoigner na émission ya awa biso na préféré pasteur Didier Kiala ata la caméra wana ye moko asala ya appel. OK. Ndeko ta mosusu tozokosama okosama na biso eza ndenge nini bolingi bapasser baza na bominene baza na bajipe minene baza na baeglise minene mais OK ntango Jésus abotami na Bethléem tant ba yebisi roi Hérode dit que non Messie abotami kuna oyebi atuni bango nini a dit est-ce que quelque chose de bien ko bima kuna Bethléem. OK c'est Bethléem ezaki et moi village moko dans les néants avec tant mususu et pas na ngo ba eloko mala mo ebima exacté mais nazo pasire yo soko bigité nga na timusana nzambe na kufa na musala nzambe nzambe na musanga pona musala na ye alors soki yo bigité son eza ya ngai teza ye moko tata. Chaque fois, on a bien dans le wana. Chaque fois, on a le wana. Mais la Bible dit la profondeur paie la profondeur. Très bien.
Comment? Pourquoi? Donc, ceux qui nous ont prié pour nos malades, ils peuvent faire ça dans la carte de prière. Pour intester le et tout. Ok. Exactement que nous avons prié pour nous, ils ont vu nos masanga, yabasi, tant que ce pas moi, il y a mes routes jusqu'au sujet à Kozonga. À Kozonga, ok. Il faut tous en contact spirituellement. Ok. Donc, tant qu'on se va prier, midi pourquoi, il y a toujours une attitude, il y a prière, la profondeur et la profondeur. Pour la profondeur. On est dans un moment prier pour nous, pour nous prier, mais nous avons manifester. Merci. Je pense que le message est passé. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Merci l'homme de Dieu. Nabandi était Tokobing Sakayo Lisusu pour ma solo isilité. Nous avons une branche sur le lobby awa, mais c'est quelqu'un entre parenthèses. N'engue biso moto kangaki selon moli moninga atambusi biso. Alors moi message pour na ba na nzambe numéro ya téléphone Lisusu et puis moi quelques personnes sur bagiko ko zambote appelle Lisusu. Vraiment. En tout cas merci mingi ngai ndeko na bino pasteur Diekala naza na kata Rwanda na kokaka vraiment pour sengate mais na ina bati oya moni kenga sunga na 5000 kwanza na 10000 kwanza pour te faire loyer. En tout cas ba numéro téléphone ezali et ceux qui peuvent contacter ngate boss la biso azali awa beaucoup d'ainaye ceux qui peuvent beaucoup naye en tout cas na kozo yango vraiment yaka osubiri sana nzambe omona miracle ya solo tant mususu budutaka je dis la vérité, je suis devant la caméra et je suis devant beaucoup de gens et na matisi loboko na ngai au nom de Dieu qui a créé ici la terre ceux qui vous bigité ngana tiki musala nzambe vraiment oza malade yaka oza na mbasu yaka na kotia ki cité ce n'est que la prière ce n'est que la prière okobika mokomona mo lisano meza lisano te mais c'est vrai donc on soutenir ngai et ceux qui ont eu foutu la biso et mbonga garantie nzambe okopambola yo vraiment nazo luka place na kimbangu na palanga ceux qui opposent na place ozana na busenga na mote oyo bengi biso bien amis girl oui lakisi akozwa ngai okomona yango vraiment donc numéro na biso ya téléphone ezali 923 85 93 30 ozana 929 43 45 52 voilà et donc yango wana soko bengi okozwa nga mena minute oyo naza na kata Rwanda na ozela ba soutenir bino bo soutenir nga musala e banda na bi pour la guérison miracle bon douter te boko benga nga naza mutakisi mais secret na les aller ko samela ko méditer ko za la fermer dans 3 jours dans la 4 jours na pour ko prier nzambe azo révéler vraiment c'est ça la vie de l'homme de Dieu vraiment donc ko tanga na mapoto ba mona yo non poto oya biso ya solo c'est la parole vraiment. Moi, quelques personnes dans un mot, pasteur. Vraiment, merci beaucoup. En tout cas, Didiane, Marquesa Maladi, et Waï Dubel, et Anna Verbi, na PSP Mbote, na Banlego Basudana, mon frère Opi, Mukondia Postisu, Atekara Postisu, Papa Opi, et na PSP Mbote toujours, na Papa, et Nandekonanga, Leki Nangai, Trésor, batterie na mwasini clé na P6 lisusu mbote paya et Kaza Marela et boss ya Daniela Papa Kiss et na P6 mbote lisusu et paya Alex Mobali ya Mama Chance et na P6 lisusu mbote et paya Papa Niki soki bazaba to oyo en tout cas bazaba de ngoma mususu mais ba mona o to benga pamumuna na Kikongo en tout cas ba c'était la vraiment ya Bima mususu kuna mais en tout cas soutien na vraiment et yaka vraiment donc vraiment Nzambe a pambola bango nyonso papa Juan ou pe na bengela et Nzambe pambola poko ya nanga pe azali na mbongo te mabiki zo ata mingi kwanza oyo o mela ta mai na ndira vraiment merci mingi pe nazo senga ke Nzambe alola abatela mukolo studio oyo awabiso vraiment et après ça force après ce succès ata ba muna na baye ba mona ete azala mutu kasasa la mukila te amen parce que à partir na yende pour le monde et comprendre l'histoire. Vraiment. Nazana eloko ko pesa ete mais nazali Jacob pebe na ye. Parce que Jacob tant comme il part là-bas et tant comme il ko sala là-bas bilanga na ye ezali ko se multiplier chaque fois. Vraiment.
et là-bas le nom mutuka mutu nzambe tika na kanga naye alors yebe akangi ngai c'est que maison oyo ko maison moko munene obo badata lelo na kifino signe voilà akoma international na Congo na Poto partout à Kozala. Merci. Amen. Ouais, que Dieu vous bénisse comme dit la Bible. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Merci, vous étiez nombreux pour suivre cette émission à Wabiso. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci à mon équipe technique, merci à Sijan Dongala, Homme Sérieux, Moubala Mouassimoko, merci à maman Gétrude Yitou, André de Kinshasa, un grand merci à l'homme de Dieu, pasteur Best Kibakila, un grand merci à maman Nadine Tabou, l'homme de Dieu, pasteur Papi Alphonse, en direct et en France, et pourquoi n'est pas aussi, on peut s'amboter, Namuto Babengi, Charlie Luboya, grand prêtre, tous mes amis, na pesi binombote na linga binomi groupe international Awabiso international groupe de cinéma, c'est-à-dire démarrer déjà par répétition. Il y a Georges Chimba qui nous signale que chaque lundi na Rouaga staff Washington et pas ya boss Peke merci na noso sala nono lomboto marakana Mikler Kuzituka partenaire privé na c'est-à-dire moni ndenge Roua ya Maria Izalaki avenue couloir ya Maria. Et comment couloir à Maracana, c'est-à-dire surtout côté na couloir à gauche, na côté bomba, et comme un peu couloir à Méclair. Un grand merci à Bless, à Boss Kamba Lobo. Un grand merci à vous. Merci pour vos messages. Et ça l'anga toujours bien. Ce qui nous a mis ngeli na été ngana binoto kutanaka awa. Toujours. Toujours kutanaka awa, émission awa biso. Il y a Trésor Makos aussi, l'artiste musicien qui nous signale que le 14 il y a moi Otokoti à vous en a concert wana na groupe Matubaka na filio en tout cas tout soutenir yé moi na mboka azo sala pe makambu ya bien c'est-à-dire musique et uta déjà na lola même David azaki moyemi monene Trésor Makoso pa bien kosepelisa ba o nyoso balingaka ye en tout cas tokutana wana le 14 biso sotokozala wana alors libota na nzambe bopambolama tokutana bino mbala sima ciao.